congofrance.com. Biso na bango, bango na biso na bango. Ekara molai. France.com, site ya solo masolo ya danger, masolo ya kitoko. Congofrance.com. Ok, merci très cher téléspectateurs. Nabi vraiment boza ebele ya kolanda émission na biso na www.congofrance.com. Merci beaucoup à mon boss monsieur Josué Didi Dipumba. Merci beaucoup à notre manager monsieur Junior Boukson Boukassa. On peut remercier aussi à Malolo Loris et la Congolia. Merci beaucoup aussi à maman Emiline Tembabalobi Motema ya batu ya tous pepele ya mbetolo mama Likelemba. Merci beaucoup à Apocalypse Belo le millionnaire. Merci beaucoup à Yawili Moucheni Balobi Koda Mboko yo. Merci beaucoup à Yawili Moucheni Babi merci beaucoup si à David Olito Moto Moko bien, merci beaucoup à Jean-Marc Kabunda 520 gigas, merci beaucoup à Diezola London Kande la grosse moulue de la presse congolaise en Lobara. Si tu solol on te solol, mais si tu solol pas on te solol pas. Grosse moulue, merci aussi à Mouna artiste et métier noir devant la caméra. Grosse moulue na plateau na zanga morote nebi ki bobenga ki boluka ki botuna ki le lo vraiment na plateau na zana mignon Abraham. Et babi vraiment des mikolo rien à dire pas ça non. Ils ont bêta ba grosse mouli puis tous os watons en koyoka. Félicitations à Abraham, mais le lot vraiment mingi. Na yambi mignon Abraham na plateau na ngato bêta ma solo, mais quand on moi d'abord, j'ai dit bonjour mignon Abraham. Bonjour grosse moulure. Merci beaucoup mignon Abraham. Moi et mon ayo na batunyo sont vraiment bazolanda biso monde. Faut qu'il na nango ponta de lance El Marcador Motoyambo. Faut qu'il na nango bon ça dit l'héritier du trône. Solo Likambo. On dirait Likambo ça. Ok, merci beaucoup. Tout à l'heure, à redécouvrir ma solo de Robert na mignon à long et à large. Na bino bayo besoin confiance au Kolanda émission na biso na Congo France. Tout qui na mignon Abraham bilan na yo il y a 2016 et l'équipe d'engeni. Ouais, bilan. En tant qu'artiste. En tant qu'artiste bilan 2016 et l'équipe bien. Toujours na BCBG et puis lettres, accusé de réception et sorti à il y a single nanga avant Passe en Or Amour Pirate bayambian ou bien vraiment merci mingina ba public oyo ba soutenir la musique congolaise, c'est-à-dire les gens qui comprennent la bonne musique, qui comprennent bien la bonne musique. Parce que la bonne musique est à la portée de tout le monde, mais à la portée des conscients, des gens qui sont conscients, quoi. Des musiciens conscients. Ouais. Merci à vous. 2016 positif. Merci beaucoup. Mignon Abraham, il dirait tout le monde au BTP musique, musique intelligente. La musique intelligente, ok, non, peut-être musique intelligente, Mignon Abraham. Non, ils ont raté. Musique intelligente, ils ont raté. Comment ils ont raté, Mignon Abraham? Non, jamais. Mon bandé molra. Masuto zalaki misato na groupe. Zalaki kotambola ye. Zalaki misato na groupe. Toyebanaki maso ya mokili. Tokamonaki mpona nini ye. Matongi elekaki biso mbeka ye. C'est-à-dire, ezalaki ka bien. Maman, tu vas comprendre. Et tu n'es pas fait que non, na chic. Ou bah non, yekolomoni. Intelligence, sagesse, babota marango. Intelligence, tu apprends na kango na chic. Donc musique, il faut t'inna sous bat chic pour comprendre. So on comprendre que et on mi kebangi, et on mi tango moshi. Donc musique, ils a bon côté. Musique, ils a aussi à la portée de tout le monde. C'est-à-dire même baba. Et un bateau sous bazaba. Aza miwe mais à yoka yoka musique on a CP nango et ça qui est nango sous on avait ta musique intelligente musique intelligente musique facile la bonne musique BCBG la bonne musique. Okay, merci beaucoup Mignon Abraham vraiment photo sur la noix l'oreille à large vraiment BCBG Joana au moins il est solo Likambo. Il y a toujours BCBG, mais grosse moulin de la rabino, information na sauce nebi que Mignon Abraham passe à non. En tout cas, na Mignon Abraham passe à non nos single au qui félicitations. Au biso tout vraiment tout s'attendait quitter Mignon Abraham au beta boye au sengi pas au pesi biso la chance to fongoli matoi et puis
tosepeli na biso na musique oza tokoki kofélicite yo na niveau oyo ozokendele puis niveau déjà ya single obokeli biso elakisi biso déjà il faut tozala fier no parce que oza lokwa mwana liboso oyo ya papa chéri oyo okosala fierté ya papa chéri parce que tomonaki baartiste ebele bashai ngenge baartiste na biso nani munani ya bito soko rappelenga bajino caporet babeta mesimba te ça langage que moi babeta ke simbate o to bande ko mituna mingi en tout cas papa chéri ndira za na chance ya banate mais yo vraiment za féliciter to sentir vraiment un single nous avant pas ça non félicitations encore à Mignon Abraham tout ça wana rapona kolanda mbato ba ko sala misala malamu et puis bino ba yo bolo yisenga ko sumulu lukela biso Mignon Abraham na bino yeyo o bo féliciter ki na yambi na plateau mingi to beta masolo mais Mignon Abraham ko sumulu na yamba ki pe directeur ya marketing un tata porte-parole Roger Ngando na plateau na nga to betaki masolo ayibisenga Mignon Abraham akitete ayaki ko kotikela nga lettre atikaki lettre na tunie pourquoi pesi ba raisonner mais toyebi toujours ada na wenge BCBG Mignon Abraham lelo yo nga na yambi na plateau na nga yosko rozala mieux placé pour ko éclaircir lelo monde entier parce que yo za troisième invité na nga ya 2017 au Tokoti oza troisième vraiment invité na nga ya 2017 au Tokoti yo rozala mieux placé pour ko éclaircir monde entier oh non Mignon Abraham a quitté Mignon Abraham asa sala groupe ne preuve na comment obeta ba concert preuve na comment répéter parce que yo nde rozala mieux placé pour nous éclaircir monde entier non y a problème te moni merci d'abord na vie nanga Roger Ngando moni wana vie nanga ayebine na bana ko bunda na makambo ya ndule ti lelo musala et benda biso pemena papa chéri on a fait l'effort nos efforts pour y arriver là où nous sommes aujourd'hui oui merci grand frère et puis ba mère vie nanga Roger Ngando Salvatore Adela parce que l'homme qui a mis dans Coco Motopamba c'est-à-dire Naza n'a pas mise en disponibilité. La lettre a tout dit. La lettre vraiment a tout dit. La lettre a dit que Mignon Abraham a eu une mise en disponibilité temporaire pour en finir avec son album. Maintenant là, tu as toujours dans votre travail album en tant qu'artiste et musicien. Qu'on répéter déjà tant que tu as na BCBG wana mais c'est n'y a na BCBG wana ana batu ba répéter na ba ona bandako ana batu ba répéter na bandako ba mise belé ba pesa ba vocaux ba ni ba zana ba parler o kanga na ba no répéter na ba depuis na zala artiste so tali documentaire na sali na sala ya la vie d'un artiste na laksa batu sika na uta ça dit on a garçon mo boy père na bango na mère na bango ba kufa avant na sensu musika asala ba effort place on azola la yaki hangar asala effort a tonya nda ku boy ba brique asala effort à récupérer carte na nos garçon mo wana océan ayemba il y a 3-4 ans passés ika haibangwana toujours travailler na bango so batali répétition na ça qui yepekazaki c'est-à-dire baka bato travailler na bango et pourquoi pas on est ba pépinière ya musique congolaise et pourquoi pas relaxer bato les talents cachés oh et bon mama oh ba travailler na biso oh ba sala biso to la fort pour to laxa ba fan na biso oh balandara musique congolaise kitoko c'est-à-dire Mignon Abraham aza toujours musicien et puis on joue à des rôles. Papa chéri me tapé ça en Roma Abraham. Maman héros, d'office adopté dans le mouvement. Comme on a bandé le Rome Mignon Abraham. Ça dit qu'on a mon papa chéri. Ça dit qu'on a bien Mignon Abraham. Quand tu vas venir à la souka soit city Mignon Abraham pour te dire c'est el macador ba tekindo ki baso minganga mpiana. Na souka. Ça papa chéri passé comme Mignon Abraham. Ngana za mpiana, na mpiana. Ba misetu ya BCBG ba beta chez biso. Or orchestre ya biso ya père na biso papa chéri. Et puis na souka na on a za ko monsieur ya BCBG. Ba lo ba trop papa chéri, ba soda ba mate papa chéri muta comme sanga général. A comme sanga leader. Papa chéri muta comme sanga général, comme sanga leader. Papa chéri a unité de mesure, a beta fait de l'amour na Titanic.
Moi, boetika to comme na papa chéri Matoiko, Mignon Abraham. Avancé. Abetana TH des albums à Pama unité de mesure. Avandi boalabi petit na beta disque. Ana vandi na bia isa passe en or. Ah, donc isa bakati. Ce qu'on parle grosse molly. Isa bakati to bunga raté. To bunga raté. To bunga raté. Faut pas au bunga esiko outi. Oye ba esiko kindete. Mwana moto aza mwana moto babungaka identité te oyo eza makila bina dama yango ozomona nazwi elongi ya papa to na beti musique nayebisa bato na obeta musique ya bien mpo nazalaka na papa chéri to na beti musique non seulement pozaka na papa chéri teza kaka tokolobaki na yo et puis eza nango ka louis ni pe ebelo ba kuti papa chéri lokola ba shaingenge lokola ba artiste na biso o ebele bele ba Gino o ba beti pe simbite yoza quand même à féliciter parce que générique n'est plutôt et le Renaud Boaki en tout cas amour pirate rien à dire rien à commenter exacté car rapport uti ba papa chéri parce que biso même biso moko ba jeunesse to banda ko lo ba dirait papa chéri a na chance à banate. Mais Yosa le seul fils au vraiment obimi na luya lunayo. Et ça non seulement car rapport bangoto parce que soto lobike pourquoi oza mwana papa chéri fallait payer ba Gino Simba, il fallait payer ba Shay Ngenge Simba, mais pourquoi ya bango simbité ka ya yo? Je crois que vient na Shay Ngenge Ibuba, il m'a dit qu'à dans studio. Donc on est na yebeli ba travail na à opesa le meilleur de lui. Donc ba bonne chance ici kaza. Voilà vienanga. Ya vienanga. Bon viens Mbappé sabiso zaye mongote bala exception nzela on zaye mongote na fozo relonga papa abino ezate obota mo voisin ozo relonga ve mo obo e ozo comprendre ozo relonga tante mo obo ete moi na fozo face à papa na bino surtout soza mbal fozo na caractère ya père c'est-à-dire morphologie na yo il faut mutu soit ali ah ye aobimsa relonga père na bango yango na la saba fan tout au balanda musique congolaise tout au balanda tout balanda posa biso to évoluer mon ba fan na BCBGP bazali na souci et on me pas ça baki nazalaki na moi ba souci na motema na ngai tango lobiko boinga vous comprenez batu ba sentir que souci ou ba fan bazaki nango esili et Sili, même papa Chéra Vandibou, alors voilà. Félicitations à mon fils. Il n'a pas dit à mon petit. Hein. Papa Chéri n'a pas dit à mon petit. Il a dit à mon fils Mignon Abraham. La 5e des générations devra compter sur lui. Petit Lelo, t'es tout bon dans la idéologie. Succès na Congo. Biso tout le monde gouverner succès. Ils ont papa Wemba, son âme repose en paix. Papa chéri Binadama, ya nowe ngama we ranson, vient na biso quadre. Na vient na biso azé kwa balai wong. Mais ils ont des jeunes grands artistes, grands frères, ba ya ba côté ba bouleversage. Faire chair d'épaule. Nika Boronina, na du Cap la merveille. Ali Poupa, ba ya ba bouleversage, ba panzage. Quand on a des verrouillages, c'est hommes qui bangonde qui kabati batebele bana problème à chiffre. C'est quoi le roi batebele bana problème à chiffre? Mignon après un chiffre ni. Tout ça il est quand même numéro même chiffre. Ka oba mona yawan. Abraham. Mignon Abraham a commis trop si des pauvres c'est généré moi single na yo Mignon Abraham Tony. Musicien, il faut ça la rassure na yo. Sentir que moi single no logo simbi omi na oka yo na yo. Non, nga zanga ngate. Nga souci na ngeza batu tout ba Hollande biso ba soutenir nga. Naza na posa ya soutien na bango. On se comprend, na na posa soutien na bango pour musala ekende liboso. Mais tout d'abord faut me faire confiance na nous yo moko. Ko mi pesa confiance ni ko lobate ko ya loba na TV yo leki batu ke ngai ko simba danger ko to soki e simbi tenda ko na bo ko isango. Ozo comprendre. Ba wana nde ba erreur. Ngana na posa ya batu tout ba vrai job ba na poto. Ba on kamba soutenir ba papa chéri. Ba on kamba soutenir ba vena biso o ranson. Ba on ba soutenir ba Cap la merveille. Ba on ba soutenir ba cher d'époux. Ba on ba soutenir pe Fabregas na ba déplique na ba Robino Mundibu. Et pourquoi pas ba soutenir ngati?
naza na posa bato wana nyonso. Voilà. Ok, merci beaucoup. Bon, musique est facile. Il y a maïle. Moi, je passe à me dire, je rappelle si un bolingo pirate. Côté kuna zopesa ya original. Nenge mindele bapimela biso mokongo ya dendo. Batikela biso kaka sima dendo. Chérie pesa nga bolingo ata ya crédit. Nakofuta mbalasi avec intérêt. Maole Dani, Maole Maramutuma. Donc c'est simple et facile. So bimi na kwa au da joma te kapi dendo. So tout ni mkonga dendo e biso exactement. So tout ni kasima dendo e ça. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci à Papi Messi depuis Lukampa. Babi époque na yo fanda na ngwende no merci beaucoup à nous vivons l'époque maintenant de Papi Messi. Fanda na ngwende no merci beaucoup aussi à Mandela Mugonda babi wana vraiment veut dire ba mapasa na kati Lukampa wana bo fanda na ngwende na bino époque à Papi Messi ou mena na ngwende na yo. On est ensemble, il y a pas souci. Oh joueur ni na bimi na sika Lukampa kuna Papi Messi ndena te Papi Messi za moto zo soutenir la grosse moulure de la presse congolaise car rien que pour na musala na et évoluer que ne musala beaucoup de chapeaux na Papi Messi. Papi Messi a zappé bakoto. A zappé bakoto donc ba mbote na o siko za quoi. Donc biso tozaka na posa ya batura ba Papi Messi wa. Mandela Mugonda pour ba passe. Voilà, naibi Mandela Mugonda Papi Messi dans la musique et puis sans oublier les demi de Chancel Mbemba. Trésor pour tout remada ya gaga. Voilà. Okay, merci beaucoup artiste Bebisinga grosse mouli pour la grosse mouli de la presse congolaise na bino rien que ba information na sauce Mignon Abraham a commis trop serré na Fabregas a initié Mignon Abraham na loge na bango église beaucoup église moko na habité yango commission fier et commission et le bataille moko Fablo likamba bonga yo yotoni. Boso toke nzela mon église na Fabregas mabeza. Une église à loge. Kumisanza. Ya loge. Bien so toke kumisanza me mabeza. Bino boke ya nzambe te ya loge. Problème peut-être que na église to sambeli voilà quoi. Mutu nyonso asambela pour na vie. Abraham yo vraiment accepté ndimi ke bokenda bena yo penda na Fabregas bokende penda na église ba loge. Kambolo ba wana yo mtolo ba on a loge yo mtolo biango. On a lobité grosse moulina zora ba information rien que na source. Dans na koti na luke puis na yoki na pesiton et on a bi lelo lokwa na yambi Mignon Abraham yé moko akozala mieux placé pour nous éclaircir bino boyoki Mignon Abraham éclaircir bino accepter bakendaka na bango bonne année na maestro Fabro merci pour na baloge et merci pour sentir hein merci pour la systématique il y a internet et ça n'ga bien depuis na ya zo auto que l'église voilà pour sentir que Mignon Abraham andimi na ye en tout cas na éviter. Bonsoir à toi, Roland d'émission. What is the toyo? Rien à dire, seulement la Congo France. Moli, na bien. Kokene osambela nzambe pe koma ba problème na mboko. Oh, on a tengeza ya nzambe to eza ya loge. Il y avait vraiment senti que moi na mai penda Fablo vraiment veut dire ça va. Fablo ndeni no betende ngana kende bo ça va yana. Te to dieko preuve année bo senti album passe non bimité abwaki ka single rien à dire. Donc il n'est pas accepté qu'il n'ait loge wana allez-y comprendre. Merci beaucoup Mignon Abraham. Toki na biso non car na single na biso uto yembela biso tout à la biso tout bini na biso on a décembre d'accord rien à dire rien à commenter to bois que le ba fleur OK liboso et puis bato bo message na ko soutenir Mignon Abraham payer yo un jeune oyo ayepe na ba maya sika jeune oyo ayepe ko apporter en plus to yebi ke na musique ba longolelo te ba bakisa lo te ba bakisa kata ya mukie donc Mignon Abraham pa ya bakisiami parmi ba artistes et musiciens tout soutenir tous à la simane moralement physiquement financièrement et ça là est vrai bien mais artiste c'est ce qu'on a préféré que na biso na what is the to voilà merci aussi à Apo Firenze le parfum de bonne odeur l'homme du code moral voilà. Merci beaucoup à Apo Firenze, merci beaucoup à Diesel à London, merci beaucoup à Carlos Moussei. On est ensemble na biso na single na biso bokeli biso to bini awa to yoka na biso pe mutute na décembre ti siko ezobeta ezui vraiment place na openze fandi lakini moi basusi na motema na nga
Tango lobi koboinga nasala konini atana nyokwami atayo nyokoli ngai na bolingo na yo kote yo po kokende bakonyokola yo soki nayebaki nzambe nde namipesaki na bolingo ti tala bapasi oyo nazomona oyebi bien ke naza na grossesse tala basouffrance oyo nazovivre ekomotinda nga nasala avortement mpona bosala bapasi ya lamour oyo nani mabijoutier madiamanteur malocataire mavailleur majournaliste macaméraman mamusicien mamédecin asi nazomona vraiment natunata bamama eske pasi ya kobota ezalaka mpe boyema ndenge moko na pasi ya bolingo shapesinga bolingo piratoma ote kuna ozopesa ya original ndenge mindele bapimela biso mokongo ya dendo batikela biso kaka nsima dendo sheri pesanga bolingo ata ya kredi nakofuta mbala nsima avec intérêt ba imaoleye maoleo. Allez-y comprendre Monique est vraiment un artiste, ceux qui font mes obéis, c'est que Batou Bazoaraton et Royo la grosse moulu de la presse congolaise, Tinazo Mbango, c'est-à-dire que Betty et Yokanye Kangi et Moto Zupétan et Royo Kango. Merci beaucoup artiste. Dépôt Bimisi Single Chéri Motamba. Est-ce que si à Bengio encouragé au tour à moi vidéo encouragé. Ouais, non, non, papa chéri. Biso à tout moment. Na kati ya jeu et puis na télépathie. Ouais. Papa chéri batwa comme ça était le roi Ndoki mo boye, le roi diable mo boye, papa mo mesala okunda bana na. Vous comprenez? Parce que na lupango so papa mesala okunda bana na ese kaza papa mabe. Pasu batu bazwa ngona sens wana. Alors papa chéri za papa wana te o mesala okunda bana na. Ezake mwana peso ko tango mabe yo moko kokufa to ke kokuna yo sikoyo lokola passe sonore eza album oyo epesami et papa chéri sous bénédiction ya binada mamoto pamba et puis na ba fan tout ya BCB tala na ba fan na maison mais na vie na biso nyama makana we ranson na ba fan di Cap la merveille ya faire cher de pour ba bénissa album wana. Papa chéri il a fait tout, il a déjà commencé à faire tout ce qu'il peut faire pour moi. Si on monte na Facebook na so ka so na simino atinda ki message peut-être na ko kosa ou na lobby vérité mais vérité isa ba kota na page Facebook à papa chéri par moi papa chéri abi félicitations mignon Abraham mon fils la 5e génération devra maintenant compter sur lui et bravo l'artiste, tout BCBG derrière toi. Donc, merci papa chéri. Merci encore Bina Damamoto Pamal Salvatore de la Patria. Tanto baike ba tekino ki basominga ngato ba ke loto lobaki. Po ata ba fingi ba lobi ba tongi ba tioli Bina Damamoto Pamana son fils mignon Abraham El Marcador. Et ça la paix loco. Ok, merci beaucoup, Balobé. Ça la paix loco. Merci encore à papa chéri, Mobile à Pembe. Babi Finga Batunga Baboya et ça, non, on lorote. Papa chéri et moko. Abi. Moi, on a mignon Abraham. Yem tape ça comme Abraham. Abaki si sous et lombe mobali. Abraham, nous sommes papa chéri, Moutalobélian. Tape ça en a combo. Abraham. Non, épisode. Abaxi et l'homme mobali. Ok, merci beaucoup. Allez-y comprendre vraiment Naza Pembeni, artiste et musicien Mignon Abraham. Toujours continuer à toujours nous rebêter ma solo à mais Mignon Abraham, grosse moulin Nazora toujours information na source bientôt Mignon Abraham Azo Banda répétition na Bandal. Y compris na groupe na Yemo, pas groupe ya BCBG ya papa chéri non.
Mignon Abraham et son groupe. Na kata bandal bientôt bozo banda répétition. Na éviter ce qu'on contredit ngai. Et après, maintenant, mon athème, tout le monde a la savko et société amenée dans la boutique na quoi là-bas. Nga ça na BCBG nga. Nga pena. BCBG mais musalo zo kendete musalo zo kendete mignon. Qu'est-ce qu'on a BCBG na la mise en disponibilité. Faut te comprendre makambo. Mutu savko arana congé linko pexa ete ke boutique na ya quoi ya quartier et ça la pour épesa ke moi. Voilà. Donc ils ont un problème et ça la paix garçon a bien artiste na biso toza na bango bien artiste na yo il faut bien préciser. Voilà, il y a 10e bataillon force navale force aérienne et ça la bango peut bien na ba quartier na bango bandimate ba beta pena ndule to ba mona bango pepe menanga et ça la bango ningi sala nga pemeni ya papa chéri. Voilà. Merci beaucoup Mignon Abraham, mais Mignon Abraham peut décider au quitte vraiment la bandale aux yeux vraiment des sièges pour Mignon Abraham leader na ba artiste ne bo bando répéter mais tant au kiti na bandale wala Mignon Abraham est-ce que au bangi pe ba moi ba artiste au koti na bandale te lokwa ba fali pour pas dire la merveille ba artiste basé belo baza na bandale wala Mignon Abraham au bangi ba artiste on a été tant au imposer les des sièges na bandale ngamo moi na bandale ngamo na botama na ngiringiri na kola na bandale na tanga na ango so tanga na ten wana so ba ngina 91 ba geta la kombo ba kuta kuna mavinga ngoma 3e A ogobo ok mais ango la ngwa mavinga ngoma 3e A parce que ba ji photo ya 3e A na directeur wana au soka vivant ou peut-être tikabiso atala bien ba vérifier. Pas comprendre na moi la bande c'est-à-dire encre na ngai ya stylo et si là mbale belé na ba école la bande na lala na bande na sala tout na kosa na bande c'est-à-dire na moi na paix ya bande ngai na za standard père na biso so mal paunté na vana na ba commune tout na standard musicien standard ba commune tout a Congo na vana na ba master partout et on na ba soutenir et on ba soutenir donc il y a problème. Merci beaucoup Mignon Abraham bientôt siège déjà na bandal bientôt ba répétition yé pro leader y compris na groupe ne mo malanga ta bandal wana na baka ya bisoto tozala zala wana et puis roleka lisusu annoncé jour nini oyo arobanda ko répéter na jour nini arobando beta concert bozoka ba information rester toujours scotché sur Congo France ndé bozoa vraiment ba information puis information rien que na source pour Aizaraka rien que vérité. Merci beaucoup question moko le sous zongelinga Mignon Abraham na kombone surtout ya mavinga na batu belé pe ba déranger na bosa na kotuna yo et puis na bataille na bino batu belé ba benga Mignon Abraham bazaka ya na lekina fiston ça été parce que bazal ma même elongi même taille et puis même combo na ebité o mekaka un peu ko éclairci na monde entier o ba kato eza peut-être ça confusion fiston ça est bonne année biso baloba mingi na sobe pena fiston ça oui bino misato wana les phénomènes ouais bango tout ba neolanga nga ko kota ba prof ba kota te do ba zwango ka bonde ba zwango tuna mo pas ndengena voilà ba frère nanga voilà OK merci beaucoup Mignon Abraham ngasko no préféré Mignon Abraham single au bois qui wana tomoni osali na ba musicien ya BCBGT tomoni osali ka rien que na ba artiste o ba quitter BCBG lokola Abel de Charme tomoni na clip na yo o yepa kita BCBG asali album ne bientôt pe ezobima voilà ezobima pourquoi pas osali pe na voilà na métro baza mo ebele siko pourquoi pas tomona ki osali ata na ba Jidel osali ata na ba Rio te okera na bato basi ba quitter nga album na sala ngona BCBG na sala ngona BCBG générique na chef d'état-major mtabwa qui na fusil biscuit de guerre on lobeli par rapport ya clip pourquoi préférer ka clip pour ça na bango pourquoi pas pour ça qui na ba ancien o ya BCBG ils ont des disques na ngelo ba ki to lukanze momoko na kati album to bimisal ko banze mono za fibo na fibo te pona moko et pour na banzembo tout ba musicien BCBG ba participer ezaka te po baza susute
eza ke bayembaki déjà na kati ya album. Peut-être soki Abel de Chamaluka aya kobakisa vocal il faut nakende kosenga ye esika aza po ye aza leader hein. Tout ba leader ba dérangeant ba pas mbaté il faut ba en plan du temps na il faut ba programme na et tout le quoi nazwa ki chance wana déjà ba yembe la avant ba quitter yo ba yembi ba yemba donc normalement problème l'album passe en an et ça na kati ya BCBG et ça à la portée de tout le monde ba pexi motuté yo yemba te mbaté ba oyo ba yembi na passe en an ba on ba za na posa wa yemba voilà et ça bon. Merci beaucoup, j'espère bonsoir. Ba information na bien depuis ba réponse semne au Bwande Koluka. Merci beaucoup Mignon Abraham Tozela Siko cette fois-ci passe en or na biso pour quand. Donc on avait qui na décembre et bimate. Siko yeba ki na décembre et bimate. Non ça musala. Non ça musala ba te belepe ba ça konzima te que album est salem. Mutu mususu ana posa tindelo lara banga me abanga mona e bimate. Parce que comme on est tous en kata mouvement ne papa chéri pas vanana. Lito ya papa chéri suis fort papa chéri. Ozoti que la Abraham boyena boyeti papa chéri jum soit silika. Botika Abraham. Botika langa Abraham. Sana est bien. Oya remeka les sous romona. Vous comprenez? Si papa chéri comme un niveau roloba bongo c'est-à-dire ba fundi Abraham trop. Lito ya papa chéri elembi. Vous comprenez? Lito ya vie elembi. Parce que bato bon bazanga te même te pas ba fan. Ah ça peut mutka batu na bino ka ba BCBG misusu ba musicien misusu. Ah ben fan. Ah yozo luka je ndi banga kuna album mané bimate. Album mané bimate kutu ba sala ba G to sala ba G donc e bimate. Siko mutu mususu akotsa ko banga ko pesa mo albanga na album moko e bimate. Ya mpona pesa batu confiance que album ezoya. Album esengaka batu pe ba boaka depuis na poto na monde ba fête ça moi trop tam so fête ya bébé jomo tam so za na la te lokola ba boaka ya ko taba ninga msuma la l'aise poka comme on ezo bimana bafle. Et yango nazo je fais appel na batu tout ba na posa ba ba boaka bango na ba boaka bango te bo contacter nga ezabo pesa no ba million te pesaka ningi zalaka balingi oyembela na oye voilà ba papi Messi lokwa ba Diezo la lone voilà na moment où lingi na clôturer et comme soutenir auto salama na mo pirato Mbote Abraham, félicitations, malgré au bois qui ngate. Mais tant on a bois qui était pour nous contacter les artistes était, bon contacter biso, pour soutenir ngai, naza wana naza ponango. Donc 09 97 86 86 88. WhatsApp nangai appel ango wana 0 85 088 49 35 0032 466 45 99. Nyonso RTL et ça na WhatsApp appel avec Orange appel il y a Bruxelles et ça na WhatsApp donc pour contacter na comme na suka na bandisco ba dédicace solo là ba solo là donc na boy dans un problème na autozwa bois kinga te non contacter pe artiste et ça peut quand même musala yanga frère na bino hein bo solo la peut bien quand même solo li nga pe na vivre wana. J'ai aussi une famille à nourrir derrière ça. Donc ça c'est mon boulot. Donc Bambote na toni qui pio ka bling bling Mignon Mopini Ben Dolce Festival à Bilele Jean-Jacques Doué à l'idée de la fête de London, la fête LED de London. Sans oublier Nazer Kalonji, il y a Pierrot Tamboko Kobwana. Venangai Kitoko, Papi Tombala le roi des Amunda. Et puis je salue Freddy Bouloukou. Makengo, Shaggy Louindula, sans oublier Arnaud Mandala, Eric Mandala, les docteurs des ignorants. Donc, Bamasta toujours la main. Bambota Massa, Carlos Binatelli, Eric Massiala, je salue Serge Zululete, je salue Gino Cabessa, Nzimbi, hein? Alfred Nkone. Donc, Bambote trop quoi. Il y a Léon Gwangata, sans oublier Diego Musique. Pour Balobi Château Rouge. Diezo la lone. Diezo la lone, ouais, Diezo là, c'est mon ami sur Face. Et Château Rouge, on a si tu boto lango. Comme il y a biso. Voilà, ok, merci beaucoup. To comme nous sommes chez Potoclor. Est-ce que Mignon Abraham Yopé, au théâtre Liboko, de Moussapité, tout le monde quand j'étais que ceux qui passent en anglais simbité, va couper un Liboko bien te, va couper un Licolo, bête va pour Kanda côté Mignon Abraham. Donc,
nga kuna tie bongo te wana eza erreur grave nga na petit ka musala elo na lobi musala na sali eza tellement bien soki esimbi te seke eza problème ba fan seke eza nga te mpo nga na sali oyo bango balinga. Merci beaucoup. Tout les matos chité na biso to comme na biso vraiment ko chité mignon Abraham mot de la fin na yo total na biso micro na caméra na biso plutôt ya Congo France mignon Abraham mot de la fin na yo ozo promettre un monde entier ni puis ba fan no tout balela mignon Abraham promettre ba encore la bonne musique comme le dit papa chéri nous c'est BCBG c'est nous. Voilà. Donc, vous avez confiance dans nous. Vous s'abonner à la page Facebook Nanga Mignon Abraham, la chaîne YouTube Nanga Mignon Abraham. Vous avez information, tout. Partagez le clip Amour Pirate. C'est à la portée de tout le monde. Comme le dit Papa Wimba. Voilà, ok. Merci beaucoup, merci. On dirait les Kamboza. Choupol. Babi sur la likambo ezali ba muswamba mes jaloux sont maigrés ba muswamba bozo continuer à cause de la l'échec qui va être mulonga si mango ze compris clé bino la grosse mouli de la presse congolaise donc qui n'aura na watizeto. Merci beaucoup, nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Merci beaucoup à mon boss monsieur Josué Deli Lipumba, merci beaucoup à Mona artiste maintenant devant la caméra, merci beaucoup à Jean-Marc Kabunda, merci beaucoup à Papi Messi depuis Lukampa, Malolo Loris et la Congolie, merci beaucoup à Dieso la London, merci beaucoup à Malolo Loris et la Congolie ya mame milinze mbaba lobi motema ya bato ya tous pepele ya mbetolo mama likelemba babi keba David Olito moto moko bien babi ya Willy Musheni balobi kodo jamais kota virus yo vraiment ya Willy Musheni via ba petit fana na ngwende no moni ngwende no kita bokondi no wana ya rouge wana basangisi na badoré wana fana na kita bokondi wana umela. Merci beaucoup si ya Fanny Bongende est-ce que nous sommes vraiment à la fin de notre émission mignon Abraham ngana ozonga na biso ozonga na plateau ngana na okite na ngai Papi Messi et puis Mandela Mugonda bambote na bino na komo kité na plateau na otikelo miko. Merci beaucoup si à Carlos Mousei na tikelo miko. Mais ce qu'on a préféré que na watis de to donc cela veut dire que OK na biso na ba vocal na yo ba vocal na ya wenge BCBG ya papa chéri moto pamba mobile ya peme. Merci beaucoup boalo solo likambo. Merci beaucoup likambo ezado solo likambo. Merci beaucoup, félicitations à toi na single no bois qui vraiment d'accord rien à dire rien à commenter na tikelo micro na ya Congo. C'est OK. Na tikelo yo zona merci. Mola lalité. Tima ton pesa mindinda. Mokola ngoma elere di Pizulu. Ali de Newade na Paris. Ale mupangi. Ozala kande na mpoto. Maman na ngai. Loris la congolaise. Evala de Malako. Nakomi lokola fulo oyo ale Fofana oponeur de ngazadiu naloba ko esima ki bible garçon la nemaf ma vinga mira mopini asukina li paso lukanza mosala tubela depuis Zulu nazo seni depuis Zulu ya jidite di tutu depuis Zulu papa na horticrise ya Chris Omar Naki yo yo Congo France biso na bango na biso na bango ekara molai France.com site ya tolo masolo ya danger masolo ya kitoko CongoFrance.com